Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bonjour et bienvenue. Mbote na bino bandeko bo kolanda biso à travers le monde na Vision Plus télévision et bongo na momesano na biso tozonga bongo na ba question nyonso o etungisaka ba congolais à travers le monde. Awa tozali en direct ya Beni. C'est vrai que il y a cela une belle lurette ba tekeli biso image ya Beni sur beaucoup de choses, beaucoup d'angles. Aujourd'hui toko meka d'abord kopesa sabino ba première partie ya Beni place tozali ville ya Beni et plus tard Torozon a bongo sur beaucoup de reportages na ville ya Beni place Tozwami Awa et pourquoi pas un reportage général na partie est de la République démocratique du Congo. Première place au Tozali Awa ezali place oyo ya Monisco. Oh, c'est vrai que Bomonaki ba image bilili récemment la kisaki bino boni population et silika qui est senga ki bongo vraiment na ba force na bango nyonso o ezalaki aye départ ya Monisco awa tozwami na kij na moko ya bisika oyo wapi Monisco azalaka administration Monisco ezalaka awa na Beni place tozwami tokolakisa bino un peu image en reportage un peu ya ville ya Beni na nzela ndeni tokokende et lobi to na mikolo koya reportage moko sur na est ya République démocratique du Congo botikala toujours scotché sur Vision Plus télévision. Comme on est. Ah, nous sommes un quartier. Quartier Boyké. On va ça bien. Bon, toko koba bongo tozali na route o Ngadi, route Ngadi ezali nzela oyo bandi et kokei plutôt de l'aéroport ya Beni tie kokende ko memao ti na nzela oyo kokende Goma na le reste ezali bongo avenue moko to artère ya monene mingi na kati na ville ya Beni po ezali goudronné pe ezali également place qui permettre bato mingi ba ko sala ba activité. C'est vrai que à partir ya bilili obo komona Beni ezali na espace moko vert monene. Voilà, on va place Nous sommes en direct de Beni, mesdames et messieurs. Je crois dès demain, il y aura plusieurs reportages en direct de Beni sur Vision Plus TV également. À partir ya bilili obo komona Beni ezali na espace moko vert monene, espace moko inexploité ebele bongo na bandako mingi ezali bongo isolé to bandako mingi ezali délaissé tout simplement na ba réalité ebele o elekaki na mboka oyo ya Beni boko mona bilili bongo solo ville ya Beni ezali ville moko oyo bakoki ko exploiter yango bakonzi ya mboka bakoki exploiter yango pona ko telemisa bongo soni ekoki kotelemisa bongo kinta ya mboka ekoki kotelemisa beauté ya mboka na makambo ebele na makambo ebele bongo na Beni. C'est vrai que mboka oyo to ville oyo ya Beni ezali victime na makambo ebele ba réalité ebele yango wapi likolo ya guerre to makambo ebele leki awa tozali na ba groupe rebelle ebima awa ebele ba
FDLR, M23, ebele bongo, rebelle ebele bima na mboko ya Beni, leka na mboko ya Beni et tika trace moko ya mabe mingi. Voilà pourquoi boko mona bongo présence moko militaire na ba minute nyonso ekoleka to bangonga nyonso ekoleka boko mona mituka bongo ya wapi pulusu FARDC commando koleka ka e bakisi lisusu banine bandeko ya MONUSCO bandeko oyo ya MONUSCO bauti renfort ya pays zinga na pays ya libanda ya mboka Congo baye na mikili ya misusu pe bauti mikili ya poto bokomona bango koleka chaque 2 minutes mituka ya MONUSCO ekoleka bongo wapi bongo bokomona mboka na biso na mwa population pe moke ya Beni awa bakozala un peu na mwa bobangi bakozala mwa bobangi te mais bobangi mingi yango batiki vraiment bandako na bango batiki bikuke na bango misusu bakoya kaka awa bazongi kaka mikolo yo misusu bazongi kaka misusu basalaka pe activité na bango koto yo basali activité balie meli mais na butu bakokendeke mwa mosika ya ndako na bango bakoluka place moko ya refuge oyo baza na assurance vraiment bakoki kovanda bakoki kolala bakoki vivre pour na sécurité na bango pour mingi koto yo bazongi ka lelo pour il faut qu'on rappeler na histoire que depuis bongo batu mingi bakoyebisa biso ngo depuis tokoti na mboka ya Beni awa depuis bongo kije ya baima pinga baima vaillant hero bato ya bonsomi bato ya makasi mingi ya mboka na biso FARDC baye awa installer kije na bango awa de sele ilakama ki bongo epa président to citoyen liboso ya mboka na biso Congo depuis installer bongo kije na bango awa na kati ya mboka na est ya partie est ya RDC na Beni awa okomona bongo changement ezali okomona banie population likia lisusu ke makambo ya malamu ekobima awa pona nini parce que lobby oleki mikolo maleki ezalaki mikolo ya pasi mikolo ya kolela mikolo ya kozanga kimia ya kozanga eloko kolia ya kozanga place ya kovanda ya kozanga sécurité wapi okomona lelo bandeko mususu bakozongaka ya kosala activité na bango bakozongaka baya komona ndenge nini bakozongisa bandako na bango mais moi psychose ekosalema toujours pona bobangi na makambo oyo eleki événement eleka na mboko oyo makambo eleki ya mpasi makambo eleki ya soni okomona mama mokolo baye basali violé ye mama mokolo baye babebiseli ye libota baye basali bomi papa et makambo mingi trace belé leki ya mabe na mboka oyo. Voilà pourquoi population etika bandako bokomona bandako mususu kitoko mais batu bavanda lisusu te bokomona espace pe mingi ya vert ya mboka. Vraiment plus tard avec le temps on sait vraiment bakonzi ya mboka na biso un peu de volonté pour la population pour sauver population ya Beni et kowana wapi osenga vraiment population komona bameka kosala makambo mingi pona ko exploiter espace vert o etikali mingi kotoyo ezali vraiment très capital et très important parce que tout au-delà tout autre ça na mboka ya Beni awa to kolinga kolikia que population ezonga na espoir. Donc voilà, toko koba bongo toko koba tozana avenue ya monene avenue Yongadi ezali avenue ya monene oye memi national numéro 4 komema kabuntuso uti na aéroport oye na Beni uti aéroport komema oti soko lingo kene banboka mosusu elandi ezali nzela ya monene mingi. Vraiment en direct ya ville ya Beni, Vision Plus Télévision et kopesa bino image ya Beni.
Ngomba tomona na kuna ngomba nini? Ngomba peu. Obi pembeni kuna za nini? Soko leki wana okei Kasindi avoko makasindi okoma na Rwenzori. Ah, okay. Aloba pena Kiswahili. Aloba pena Kiswahili. Naloba. Ile kilimo ile yenyewe unaona kule, ile kilimo ukipita pale unaendelea unafika Kasindi Lubiria. Pale Kasindi Lubiria kwa sekteri ya Rwenzori. Rwenzori na unaona mo Rwenzori kwenye kilima ya Rwenzori na kwako. Ndio ile kilimo kwa watoto ya Rwenzori. C'est là que je suis en train de voir maintenant. Je vous apporterai des documentaires inédits à l'estaff. Baboyome, c'est-à-dire bana Kisangani, Kisangam Boyoma Singamonde. Vous avez l'association à Bino Koto. On va trouver les moyens, on va répondre ça. Vous filmez ni nous à la manifestation. Au rond-point. Tout élément. Tout élément. Faut filmer. Ouais, faut filmer. Ah, ok. Bureau à... Il y a... Ça va audience publique. Chora! Chora kuya. Oui, allô. La ville de Beni. Une réalité. Après le moment affreux. Andrique de Beni. Comme la combien de kilos? 5 kg 400. C'est quoi? Il est mis. Nana zala Kinshasa, nana l'intérieur, nana Goma. Ana usolo ubenga kama mangana zala musika na nasi. Le cash n'est jamais innocent. D'ailleurs, je viens de répondre à ça en parlant des partenariats et coalitions. Monsieur Roger. Pour les allélos. Dès demain, il y aura plusieurs reportages en direct de Beni. Sur Vision Plus TV également. Et au centre, na rond-point Nyamwisi à la place Ozali, na Beni, un message fort, non à la balkanisation de mon pays, oui à l'unité nationale. Je suis FARDC. Message bongo, abapano awa.
rond-point Nyamwisi. Ah, on a Beni, place Tozouami. Au-delà de Nyonso o bakolakisa, tolinga qui peut également tout l'axabino Beni Boni et Kosala, après la victoire il y a FARDC, donc on voit cette image il y a Beni. Toroko Babongo avec de reportages inédits sur Vision Plus TV. C'est bon, ouais.